Original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tout en a Ozil Baritone. Ouais. On est musique à Maison Mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Oui, bonsoir, bonjour. Nabandeko nyonso o bolanda vidéo nanga. Ngande ko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or ka ande na lobaki ngana yaka pa pamba te. Mama Bijou d'Or atambola pa pamba te. Mama Bijou d'Or soka bimi weseke ayeli bino likambo sika. Ngalelo na yeka ko présenter bino recette nanga na sali ezali contre barude. Ezali contre ezali pour la rajeunir mutu. Recette on a sali ezo aider pour na kolongola ba tâche, ezo aider pour na kolongola ba bouton. En tout cas, eza vraiment recette moko efficace, eza makasi mingi. Donc nazo la kisa nazo présenter yango sikoyo, mais nali d'abord couper ça. Merci na ba mama o ba benga kinga pour na koyebisa mama Bijou kiso la kisaki ya kosu. En tout cas na melisi mwana na sali boye vraiment merci. Nga nazo senga bino ba commentaire na bino parce que za la batu mingi soka koti na chaîne na yo akoti tam sur émission na yo ko lukata na seso ki commentaire ezali. Donc ba commentaire na bino bo lerne o ba doche ba lobaka bo lerne parce que za ba mama mingi baza la difficulté tam sur luka place na koti ya commentaire ba meka akaka botu na bana botara ba commentaire na se mama la biso Yvette na berka. Merci beaucoup. Au logo, c'est là qui m'a qui ça kosu. Au moni que oui, ça va. Parce que Ngamoro, ça fait au moins 4-5 ans. Ça, il a acquis Wana et puis c'est bon. Donc, moi, on a une na yebsa qui m'a mukoloana. Le lot à tout ça, on a été. Ça, il y a 2 jours kosu si là. Maman Viviane, fraîche. Bon, meka, vraiment, ba commentaire, on a bien maman Bijou, on a besoin d'en bon commentaka, botiaka, j'aime. Neti maman la biso kija. Maman première classe. En tout cas, merci. Parce que yo vraiment au commentaka. Yo penzo tiaka, j'aime. Donc et ça hello ko mama Bijou zuluka ngwana parce que yangwana ndeza ba 1 plus pour nangai na mutu nyonso tu ona na s'abonner na chaîne mama Bijou te s'abonner partager sur écouter na vidéo ya mama Bijou. Donc mama Bijou a besoin nango parce que ngana zawana pona ko sunga bino pe bo edenga na côté ya ko partager lenga ba vidéo na côté pe ya ko s'abonner na chaîne nangai. Mama Bijou na recette nanga lelo oya anturite nazo na préparer lelo 2 pommes de terre. Na ça la bilo na pomme de terre parce que pomme de terre ezali efficace makasi elongola ba bilo ko surtout à noir na elongi donc eza vraiment efficace. Na rememeli bino na ça la pomme de terre plus maki nanga. Na la sabino ndeni ni na kosala recette nanga oyo ezali gommage ezali masque. Na zu pomme de terre nanga na ko epile ye na ba poso. Naza epile pomme de terre na ngai. En tout cas, vous s'abonner la chaîne de Mama Bijou, ma suivement. Mama Bijou a besoin d'en parce que d'ailleurs que Moussa nazo sala, ezo aider, ba te belé. Donc, ba recette, ba maman mi bazo zo ba recette.
et puis bon ba masolo ezopesa pe ba mama mingi makasi donc ya ko likambo mo bota msumo na kakewi likambo ngoka yo mo mutu okutana na nzoka non ba makambo mingi batu nyonso tu bakutana na mama Bijou aloba ke likambo ya original ezalaka et puis copie pe ezali donc soko okutana na likambo mo boye eza fin du monde te ezaka yo mo mutu okutana na ngote batu mususu pe baza pe basi bakutana na ngo donc naza lisolo mo ya kobeta ya ba copine mama na biso mo na Allemagne apesi nga lisolo ya mama Bijou beta naza dessus na ba comportement ya ba copine donc mama Bijou beta vraiment lisolo wana copine mo bo na ndo kanisa ke azala copine nga donc elienga nzoka c'est pas ça donc c'est ça donc ce qui est akutana na makaba bongo te mais batu bakutana ba déception ba copine baza ebele donc il faut beta lisolo wana pour na batu bazwa mahili na ba Congo to yebaka ke copine na yo abundela yo copine na yo s'agit ko to akenti na tribunal pour na likambo na yo copine na wa ko kini mais ana poto te quoi donc c'est ça na zu pomme de terre na moko na épilé ye o pe na zo sala ye boye eza na oka ki pomme de terre ko bala ye poto comme pe na ko fina na ngaka ye na maboko mbala moko o eza ba bisalela ya ba mindele nde basala boye c'est ça pomme de terre na yo na fini ye donc il faut sukola maboko na yo bien parce que ozo sala eloko moko boye o bando okopakula ngo na elongi donc il faut pas maboko ezala salité sukola maboko na yo bien olongoli ba crème na maboko après oye ko sala gommage o mama Bijou azo lakisa bino pona mokolo ya lelo donc dans le baki ba biloko anturi des ebele donc il faut ka ko essayer o meki nyo surtout na o mama Bijou azo lakisa na lakisa ki ya carotte lelo nazo lakisa ya pomme de terre o meki kaka na nyonso tu wana komona kaka ke wi moko esimbio elongi peza la so ekangami na moko mona eboye ezosala lisusu te donc o changer ka botam so semaine o sali ya pomme de terre semaine mosusu sali ya carotte parce que nyonso eza malamu mama Bijou bozomona te na olakisa bino nazwi pomme de terre nanga o na fini yango pomme de terre nanga yango yo siko na koluka na bimisa jus na yango nde toza na besoin ya jus wana nde yango topakola ngo na elongi oui mama Bijou nazwi nini nanga ya soir nanga nazwi pomme de terre wana kotisi ye na bandi ko fina ye lisusu po abima susu mikie makasi comme pour okozwa pomme de terre yango ndenge azalaki déjà ya kobela olie ozwa eloko oyo na mixe okotise kamba mo na passoire parce que toza na besoin pomme de terre abima mikie donc ndenge bozomona ndenge ezobima na nini yanga awa eza vraiment jus te mais ebimi ezobima mikie c'est ça baposo atikali na ye na kati yeyo lisusu na fini ye pomme de terre nanga yeyo na fini na niki ye penza bien parce que abimi mike na passoire siko na osala solution nanga ya maki na ozwa siko maki wana nde na ko mélanger yango na pomme de terre na ngai donc mama Bijou ngai yo na zwi pomme de terre na sali boye
abimi mike mike siko nazo luka na tiaye na sala siko nini mélange ya maki bon na lakisa bino ndenge gommage na kosala eko bima. Mama bijou na zwi maki nanga maki yeyo maki moko na conseiller bino toujours tam sous bio vraiment dem tezala bien makasi ozwi maki na ya bio comme peut soza na bio te okoko zo n'importe quel maki mais de préférence mingi bio. Donc na zwi maki nanga na toboleka mukie na ilo na nini na toboleka mukie na mutu Mama bijou naza masula wa bete belé na masula ba ingratitude ata 4 ya batu 4 donc différent donc lukala comme ça comme ata 2 ou bien 3 pour na betango donc batu mingi baza na problème ya kozala ingrat donc batu mingi bazo souffrir ce ka salisi mutu tant ça zela bazongisele malamu ezala na ngote donc so salisi mutu ebaga ko salisi ko kipe suswana te. Bon, c'est ça, donc yangwana na ozwaka bazei oyo jaune d'œuf na kobwaka ye na lakisa bino sali nanga préparation nanga gommage nanga parce que nayebi ke boza komona te yango oyo naza na maki naza na pomme de terre nanga nazuka ba jaune d'œuf wana nazuka maki nanga ya pembe na tie. Donc, comment la pomme de terre vraiment est efficace. Donc, est efficace. Est vraiment coïdé ma casse. Maman bijou na longoli maki na nganya surtout ya zei. Siko gommage na ngaya yango yo nazo lakisa bino yango et puis na ko mélanger ensemble. Na ko mélanger ensemble na ko lakisa bino ndenge nini mutakoki ko tsaye na elongi. Bijou kande na lobaki pomme de terre nanga yango yo na mélange yango esika moko na maki siko na lingi na pota ye na ko mélanger yango bien et puis soko silisi ko mélanger maki na yo avant otaye na elongi il faut ko sukola elongi na yo très bien o sukola yango bien vraiment na savon o pangwisi ye elongi komi sec après oye ko zo gommage oyo o tiena elongi soko tiena ngo o tia on elongi okoki ko fanda nango ata 30 minutes o vandi nango 30 minutes ndenge ezalaka ozo sala na misala bana bazate oza yo moko pona maki akanga na elongi maki soko akangi na elongi zaka conseiller te ya ko loba loba o vandi calme après tant o silisa okoki ko sukola e vraiment na lo mai moko ya eau tiède après yo moko komona ndeni elongi na yo kobima donc eza penza efficace. Ezo longola ba ride, ezo longola ba bouton, ezo longola ba cicatrice, eza ko mutu. Oui, siko nazozwa pati nanga na sali ya pomme de terre nazo mélanger ngo sika moko na maki. Ngayo na mélanger ngo très bien na epsa ki bino avant osimba yango boye faut sukola maboko na yo, ozala sûr que maboko na yo eza soin. Tant po olinga ota na elongi, il faut sukola elongi na yo bien, osukola ngo bien na savon, ozui serviette, opangwisi elongi na yo kitoko. Omoni ke elongi na yo ekomi sec, ndo ozui pati o mama bijou alakisi oyo, nde opakoliye na elongi. Donc eza ko aider na bato batiaka hydroquinone, eza ko aider pe na bato baza non hydroquinone, donc vraiment ezali efficace parce que eza kosala mutu azonga gêne. Donc mama bijou na lakisa bino nde nini mutu akoki ko tia ye na elongi tozwi neti boye o elongi nanga ozwi masque na ye nani gommage na yo osimbi na liboko obandi kopakola ye opakoli elongi mobimba na mbunzu na matama na se ya bamisu donc pembe na munoko partout opakoli après ovandisi ye 30 minutes ovandisi ye 30 minutes sur 30 minutes na koki même plus ovandisi ye oki osukoli elongi na yo na l'eau tiède sukoli elongi na yo bien opakoli mafuta na o lingo pakola donc eza nango na
eza nango te ke oso ko sali boye faut pakoli loko boye non pakoli mafuta no comme toujours ndenge pakola mais eza nango ka goumage ezali masque eza vraiment ko aider makasi. Donc Mama Bijou nalingi bino mingi bo s'abonner na chaîne nanga massivement parce que bozwa ba surprise ebele. Mama Bijou na relaxa bino biloko ebele na ya nzoto na ya kolamba na betela bino ba masolo ya bien naza ba masolo ebele iPhone na beta ya ba copine ya ba ingratitude en tout cas pour na muto a raté te il faut que s'abonner na chaîne ya Mama Bijou Bidor TV masolo ya sika okozala jamais dessus. Mama Bijou so pesa mbote na ba camarade na place surtout bazali Mama Jolie na Belgique, Mama Magui na Belgique, Mama la biso Bijou la Blanche na Congo, Mama Meje na Quadrate. Mama Bijou na lingi bino mingi bo partager ba vidéo na nga bo s'abonner na chaîne ya Mama Bijou na pesi yesusu mbote na bandeko na nga nyonso tout bisika bozali. Bijou Mosi alinga bino mingi na pesi mbote na ya Derek Mosi na Suisse, na pesi mbote na ya Désiré na Suisse, na pesi mbote na Mosi na Irlande, na pesi mbote na papa la biso 007 quoi na Frankfurt. Ye sponsor à Mama Bijou quoi 007. Papa Mavinga 007 na Frankfurt. Donc Mama Bijou na lingi bino prochaine recette en tout cas bon vous allez vraiment jamais dessus parce que Mama Bijou elle a toujours ba surprise. Mama Justine na Quadrate on est ensemble. Mama Bijou na yo sa suki na lobi donc Mama basala ka suki quoi. Papa Pochan moi téléphone ça la bien Pochan na biso na na Quadrate. Papa Pochan so na lobi Quadrate donc c'est-à-dire biso surtout dans la 4 colonne donc to benga ka colonne mais avant na Quadrate. Papa la biso Pochan atinda ba carton donc jamais ba carton ebunga quoi. Vous s'abonner massivement à la chaîne à Mama Bijou vous allez jamais dessus. Bye yo.